merci beaucoup. Super salutations, hein? Donc, ladies and gentlemen, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour, coucou à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, c'est déjà votre émission qui commence à Star Santé, une émission qui fait la promotion de la santé. Dans cette émission, nous faisons plus la promotion rien que de la santé. Nous parlons de la santé parce que la santé n'a pas de prix. La santé est primordiale. Alors, il faut tout l'ingaramingi, tout ça la bonne santé. Hein? La joie de Pichouna l'hymne national, monté mais à papa aimé depuis Paris. Hein? Donc, de gros coucou à vous, ma grande sœur chérie, ma grande sœur d'amour, la joie Mado Pichouna. Depuis Paris, monté mais à papa aimé. Voilà. Champion Kayembe, na kata Kenya. Ah, ma maman chérie, maman Kati Bakisa. Chers amis, tous à la habitude, hein, ya ko lingara, nous autres na yo ko le kayo moko. Hein? Milinga. Ils ont battu sur na kamwaka. Tango obino na linga no mobali na nga, to na linga mwasi na nga. Est-ce que yo moko milingaka? Soko milingaka o lingo za na santé. Olingate o tonga ba immeuble, o tambola avec une belle voiture. Mais aux ana maladie na nzoto. Surtout bande qu'on a biso mibali ba papa, négligence c'est ça moi trop. Et belé bazo benganga kaka omona non, ngala bandaki hémorroïde. So na tuni bango, ça fait combien d'années aux ana maladie hémorroïde? Oh, ça fait 3 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Ça me dépasse. Ça fait 5 ans aux ana hémorroïde. Ozo betango pe kara. Musoso te tum sarana onga mais na ki para ozwela ngo traitement te mais ozo bomanzoto na yo ozo bomanzoto papa tango oza na maladie lukela ngo traitement oyo ka bien maladie sila ke otambola na maladie kaka otambola kana maladie te na obeta ngo kara quand on obeta ngo kara mukole ko isawo kasi ba immeuble ozo tonga anakin bande kone ba ozwa ngo ba oteka ba oliambongo ka pona maladie muke ki mobali na opé et koufi pour dire moi sinon ke linga mobali mususu to akebima na chauffeur to akebima na emsuna camarade na yo oyo lingara kozwa nyonso kana ba aventure ozwa nyonso kana ba jet non la négligence et tout la négligence tue négligence est bomaka et même Bible le biango est tout le cas connaissance tout l'ingato ça na intelligence alors bande ko bolanda biso na essayer bino très bien kisi oyo eza pour hémorroïdes ba kiso to non ça l'émission eza ba échantillon et non so royeka dans wa kisi émission na peso no ba kisi eza ebele na centre na biso à Lobiko na commune à Lemba à na Kinshasa numéro est affiché 089 95 32 048 au code d'Amboka 00244 00243 89 95 32 048 eza code na biso so robeti okozwa bakisi ya hémorroïde ezali bakisi eza ebele awa okozwa yango eko traiter yo na 7 jours kaka. Non seulement maman 7 jours à y maman 1 semaine. So kuna bakisi o meka ki simba ki te meka na oyo. O pesa nga raison. Et puis batu ba tout na nga pomade. Non seulement que pomade ezali. Pomade ezali ya ko salela pour ki mobali na yo e koma mulai ti même na 23 cm c'est possible. So lingi 20 cm pe karayo. Ndeko moka komelinga mama ye ki mobali déjà kutu. Basi nyoso soka bamoni baboya kaye pona oki mobali ekoma déjà mokie ayebi na ndimite ke ndenge ekoma imsi eza 1 cm. Papa c'est normal basi baki mo si ngongo kolinga mobali ya bongo. Vraiment merci pour l'andaki émission déjà au commandé pomade et puis ka papa wana ezaka pomade te na expliquer ki eza traitement complet pour ki mobali zo telema les sous-soutés zo fonctionner te faut l'anda traitement na yo complet aux qui c'est hémorroïde éjaculation précoce faiblesse sexuelle na qui sa force après on va utiliser pomade na tongo na pokwa et bande ko na biso basipe moi soso kokola te lamba te ndute le kitanga betima sengu na sala émission na cinglé hein nduta te sans tache
toza ba pomade ya banduta ya batage okoka kolata bisete okoka kolata robe asinga mikete to okende fête na papa faut lata ka ba veste non lata robe soirée boaka moi bien talon bois qui talon moulayo bois qui kabelo milayo bois qui robe bien là. Pourquoi? Parce que aux andouta ta robe mukusu kolata aux andouta te de quoi betima c'est sans doute sans tâche ba produit ezali eza batonso azaki mokie akomi munene bandute bimie c'est normal ezala pe bongo soko zaki mokie akomi munene menga betima sengomoni depuis nazalaka mokie c'est à l'époque hein eza pe kokola non ce qu'on nous autres on a fungwa ma batonso ba beto koma munene winga moi je reconnais que na koma munene par rapport ba kilo na ngenge zala qui maintenant là j'ai pris vraiment du poids hein j'ai pris du poids parce que à chaque fois na mata kilo na mona ke nzoto fungwa mais au ngate na nduta na bota me ukasani tumuta bota te parce que nazora soin nzoto na ngai na linga ka nzoto na ngai makasi donc maman za de na banduta bandute koma ba géographie moyo tambola te soni na nzela moyo kuto lata ta kuto ata roba mukuse za to kilota mukuse ninga betima singala tibo moyo lata ezate po banduta na banduta mais traitango c'est possible dans 7 jours banduta si là o pakola ka pomade ya banduta tango zo pakola pomade wana na ba trace wana ezo si là et olongola ba tache mais bande ko na biso ba tampon na sala émission dernièrement sans maquillage bomona ki nazata na tampon te nazana tache te nazana nduta te teinture normale mama opakola ka ba 8 couches ya fort de teint make-up soko sali bo muta bosanio mais longola ka make-up longola ba 8 couches wana opakola so muta moni obala oh koko mobali kuto moko na butu ayeba kate soka lala na mama o to mwasi nae basi musu bakomoda la même na ba fort de teint po nini mobali amona eka bien mais soka ne soka longol fort de teint mobali oboya ye alongoli plante to perruque atikalika na suka maboko de to lala naturel mobali okoko respirer te mobala o reconnaître les souté mama salela ba mafuta na biso ba crème ezali pona banduta pona ba tampon ba tache ezali dans 7 jours esili de comment komene ngai aza anaki na Congo central abiye kuta yo kaka soni kobimana mobali na yeba ki fête tonde za ranet sorti moko bo ala ta robe akokate po nduta bande kata eboyi nduta alanda ka mission a commandé ba kis na yesu ko amoni changement bandute comme aussi là na yesa ki maman continuer ka traitement na yo pendant 7 jours au mona banduta nyonso ani aussi là c'est possible yo pe ozolanda biso dans 7 jours bandute si là yo ozolanda biso papa numéros affichés plus 243 89 95 32 048 soko tindi mbongo no bakise kokoma eza bato mosusu oh nakendaki na pa mutu moko boye na saleli bakisi esimbi te mais wana eza mutu wana eza betima sengu te eza centre lobi côté chez nous ici la guérison est possible à l'aide du Seigneur et qui sezo guérir qui sezo ezo bikisa bokono ezo longola ezo soigner parce que biso awa bakisi na biso esoignaka maladie pe lobiko na liboko ya Nzambe oyoki bien papa yo zuwa kake bele me oka ko sepelisa mwasi te pona nini po ki mobali na yo deje kufa zuwa kake bele ngisa no ki mobali na yo tongo zo mona ke ki mobali ezo telema lisusu te directement il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu es malade, tu dois te faire soigner. Tant que on a que ozo kama mikongo pasi comprendre que c'est hémorroïdes ozo sala sel ya bien te ozo sala ba gaz en tout moment hémorroïdes déjà kotio ozo na posé bomayo elia o elie tie memo na liwa oh ba ki ces alliés zo traité en tout cas zo traitement na yo zo santé na yo sérieux ah bande ko zo na biso ba ki sa poussière ezana la ki sa ki bino ba ki sa poussière ezali pona bande ko na biso libano ko salela nka na jus to na thé ezali ba pomade pe yango donc so ko salela pomade oyo okoki ko salela yango za deux sortes na tongo et puis na pourquoi tongo zo salela yango directement
ozomona ke peni na yo zala allongé ti okoma na centimètre olingi so mona komi déjà moulayi munene force tu peux t'arrêter. Donc 7 jours aussi si na au traitement au moins déjà que peni ko ya munene et kokoma penza na centimètre moko ya 23 cm to 20 cm déjà c'est bon. Pour na bandeko mibali oyo ki mobali ezala sous makasi te hémorroïde lia yo kisi yango yo et yeba rappel que tension pour toi pe na traitement ba kisi tension ezali tension soki ozana tension na yo za normal te yango pesa l'une des causes oyo ko sala que et baby saki mobile na yo ozala sous na force te donc faut ko yeba nyonso wana même kaka diabète oyo sucre na nzoto faut ko traiter quand on a ba kisi nyonso ya diabète ya tension ya prostate ya hépatite C tout ça ba kisi ya hémorroïde ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce bakisi ya force bakisi ya tampon e banduta mais bakisi ya munene olingo bwaka nzoto bolo kwa betima songo bwaka taille bakisi ezali ya kobaka ezali olingi pe sime koma munene yo ka mama sima ezali donc bakisi ezali nyonso awa na centre Lobiko numéro s'affiché soki bobeng anytime toko yamba bino ta na WhatsApp toko solola on so bakisi na yo sans problème. Merci beaucoup et bisous à la joie Amado Pichuna l'hymne national. On se retrouve déjà à la prochaine. D'ici là portez-vous bien. Au revoir. Ciao.